Allô, allô. Allô, allô. Allô, allô. Batata wa mama mandeko napesi bato nyonso mbote wa batata ba mama bandeko napesi bato nyonso mbote wa kolanda live ya lelo ngai komona ngai Clarisse Akwala abibanata na live ya lelo ekozala ke napesi nani balosaku napesi nani bambote na live ya lelo nalingi nasosolisa mpona Congo Brazzaville. Na kati ya Congo Brazzaville ezali na bato oyo bawuti bepai na bepai. Bato wana bawuti bepai na bepai bawuti baye kokutana na Congo. Bamiyebani te. Babalani me bamiyebani te. Bamiyebani te, babalani, bamiyebani te, bazomi sala ba guerre. Parce que belé na kati na bango baza ba guerrier. Et belé na kati na bango bazali ba guerrier. Nazo lobela likambo oyo ezali pona nga moko nazali victime. Nazali victime ya ba guerrier. Ya bana ba guerrier. Nazali victime ya bana ba guerrier. Maintenant lokola nazali victime ya bana ba guerrier esengeli na lobelango ekomi lokola témoignage na ngai. Ekomi lokola témoignage na ngai pona kotalisa na mokili ke soki moto azwi décision na ye ya kosala outil o babengi Facebook, o babengi Skype, o babengi WhatsApp, tosuka nani na Facebook. Facebook ezali outil. Ezali que yo okoki koloba, okoki kosala vidéo na yo, okoki ko partager yango baninga musu pe ba partager.
yo kende pa moto te, yo ozali nde na ndako na yo ozosala video na yo. Maintenant moto oyo azali na ndako na ye moko akomona video na yo, mais yo ke na ndako na ye te. Maintenant na bato oyo ayebi internet ezali nini te, ayebi outil oyo babengi Facebook ezali nini te, abanda kokanisa ke yo ye na ndako na ye. Ye akokanisa ke yo koti na kati ya chambre na ye, yo koti na kati ya salon na ye, mais or yo koti na kati ya salon na ye te. Ye nde moto afungoli internet nde amoni yo na kati ya internet. Ye nde afungoli internet, ye amoni yo na kati ya internet, mais ye na kati ya bongo na ye, puisque ye ayebi te ke internet yango mpe ezali nini, Facebook ezali nini, ye ayebi yango te. Ye abanda kokanisa ke yo ye na kati ya ndako na ye. Maintenant makambo oyo ozoloba ye akoka kososola yango te, akoka comprendre yango te, na motema na ye moko oyo ezali na bosoto na likundu na kati na ye, ye akomi kokamata yo ennemi na ye. Mais alors que yo ozoloba na kati ya Facebook, ozoloba na kati ya internet, ni makambo oyo ngai nazali victime ya makambo wana. Et pona nini nazoloba yango, parce que bato ebele bazali bazokota na kati ya internet, bayebi te internet ezali nini, bayebi mabe ya internet te. Bayebi bamoni kaka ke te nga na kokota na kati ya internet, eza bato ebele mpe bakoti na kati ya Facebook, bakimi Facebook, parce que bayebi te ke Facebook yango ezali nini, efonctionnaka ndenge nini. Alors que il faut que na bakelasi oke na baklasse mpona koyeba fonctionnement ya Facebook, oyeba ndenge nini Facebook basali yango mpona nini. Yango wana nga na otalisaka mpona Facebook. Nga nazali victime ya Facebook. Et au fur et à mesure ekozala na bato oyo bakoyaka mpe koloba ke biso mpe tozali ba victime ya Facebook, bazali deja oyo bazoloba. Soki yo ozali victime ya Facebook, bato asali yo mabe, yo kimi, mais bato mususu bakoyeba te ke yo basalaki yo mabe. Dunga na lobaka mpona kotalisa na mokili ke ngai nazali victime ya Facebook, na bato oyo nga natikala komona bango te, e na bato oyo bazali na kati ya mitema na bango, batata na bango batata na bango basi baboma bato. Eloko ezali su grave ni wana, parce que nazali victime ya bato oyo batata na bango bazali ba assassin, batata na bango basi baboma bato. Et maintenant bango bakanisi lokola bango baye na poto bakoki ko s'intégrer te, ale bango bakomozwa outil o babengi Facebook ekomi ya bango, pona sikoyo bapesa ba appel na bango pona nini ke bino nyonso tu bokamata bakupeku bokata bato bamutu. Nga nazali victime yeloko wana. Yango wana sikoyo natalisaka bino bato yango, e natalisaka bino ke soki yo mpo ozali victime ya bato wana, esengeli osala video, esengeli oloba, esengeli otanga bato wana na bakombo, esengeli otala so balobaka ke soki omoni bandoki esengeli obelela. Yango wana nga nabelelaka bandoki, bandoki bato oyo nga natikala komona bango nani te, mais nazali déjà victime na bango. Maintenant bato wana balobi ke bango bakenda ko délivrer Congo, mais soki bato wana bakenda ko délivrer Congo, soki ndenge bango bazoloba ke bango bakenda ko délivrer Congo, moto ya bare bango nzela azali te. Clarisse Akwala tikala ko bare bango nzela te, bino bokenda ko délivrer Congo te. Alors boni bino comment ko attaquer Clarisse Akwala. Et yango wana nga nalobaka ezali na mwasi oyo babengi Olga Musutu, Olga Misutu, azalaka na Los Angeles, azana ba papier munyato, azana mikanda ya munyato, akenda Los Angeles ndenge ni ye wana. Roland Levin tu oyo azana likundu na kati na ye, azali esclave
arrière parent na ye bauta na Afrique de l'Ouest. Bauta na Afrique de l'Ouest, arrière parent na ye bauta na Afrique de l'Ouest, ye na kati ya Congo. Ye azali mo Congo te. Ndenge ya lobaka ke ye azali mo Congo. Botu na nani ye, soki yo za mo Congo, sambela na ki Congo biso toyoka. Azali mo Congo te. Yo Roland Lévy ni to za mo Congo te. Ale Kimpo, arrière parent na yo, bazali ba esclave, yaka wana wuta kuna na sud du Soudan. E bino nyonso tu ndenge bino bozali wana ndenge bo atakinga ngana yebi pa bino bo wuta bozali ba esclave. Isidore ya tonga yo zali mwana esclave peuple sawa bo kima kuna na Cameroun. Bo yaka ko bata manakati ya Congo parce que boko boma bato kuna boko lia bato kuna bozali ba barbare, bozali ba cannibale. Donc yo Isidore ya tonga ko kanisate que tango yo sala ki appel pona ko loba que moto na moto azwa coupe pona ko kata bato ba moto kanse bato ba yoka kyango te bato ba yoka kyango. Et siko ndengo ozali wana ozali vrai na likundu o tata na yo atiki o tata na yo moto boma mariengo api. Ndenge bino bozali wana. Donc bino bokoya kokosa bato te. Bozali ko kangama parce que awa na bozali na kati ya livre oyo, bozali na kati ya livre oyo. Gertrude Malalu, moi suis akena ko lungola bilamba. Bosala semblanté, bosala semblanté. Parce que likambo ya Congo ezali likambo ya sorcellerie. Likambo ya Congo ezali te que biso tozo kenda ko longola XYZ, ezala moto bino kenda ko longola te. Ezana ni tozo lobene likundu o bino bozana ngo, o bino bozali ba héritier, o bino bozwa na ba famille na bino. Yo Roland Lévy ni tout. Grondoki. Oyo kanga mabota ya mama na yo. Yo Roland Lévy ni tout. Yo motozo loba na Olga Musutu mwasi obino okenda kokuta na ONU kuna afinga Clarisse Akwala. Après oyo koloba ko ngana yebite ngana na tanga kombo na yete. Si otanga kombo ya Clarisse Akwala. E bino bosali campagne tango ngana kota na kati ya YouTube. Pona ko sala ba vidéo bino bosala kate. Na 2006, 2007, 2008, 2009 bino bosala kate. Bino bosala kate. Donc bino bo yuko kutanga déjà nazali nazo sala makambo nanga. Et tango nga nazo sala makambo nanga na bengaka motote. Ba preuve ngoyo. Oyo ba archive nanga. Na sala ba cassette. Na sala na ba DVD. Nazali na ba archive nanga ezali. Donc c'est pas bino ba sorcier oyo bozali initié na ba grand-père na bino. Bino bokoya ko sala que Facebook est comme ya bino. Facebook eza bino te. Boko zobe Facebook en otage te. Bino. Donc awa nazo sosolisa ba congolais que boyebaka que Roland Lévy ni tout un grand doki ba kanga kuna na kati ya lopu na kati ya manzakala parce que ba arrière parent na ye ba wuta na Afrique de l'Ouest. Ale kipo bino bo wuta na sud du Soudan. Et bino boza bandoki parce que ngana zali victime na bino. Parce que bino bo kanisi que Facebook eza bino. Non, Facebook eza bino te. Et tant ngana banda bino ozalaka te. Donc ezali te que bino bo sala campagne ya dénigrement pona ko ya ko loba que biso na campagne ya dénigrement pona Clarisse Akwala ya na Facebook te. Facebook eza bino te. Ndenge bozali wana na sina ngwati bino nyonso groupe na bino nyonso tout na sina ngwati bino. Et na tanga ka bino toujours na bakombo. Et yo Isidore ya tonga. Yo ko kanisate que mais ndenge ni tokomi na 2021 ya zoloba makambo wana na ko lobaka makambo wana te mokili mobimbe ko yeba. Que yo zali vrai nazi. Que yo zali mwana ya ndimba. Que yo zana sorcellerie et que il faut yo stopper sorcellerie na yo. Sinon te ko sala ba victime ebele. Angwana na lobaka. Oyoki Isidore ya tonga. Na lobaka pona osala isu ba victime te. Il faut mokili mobimbe yeba ko ezana Isidore ya tonga moko kuna oya wuta na Cameroun azali peuple sawa azana likundu eko likundu na ye wuta na ba koko na ye na ba arrière koko na ye. Il faut mokili mobimbe yeba. Parce que internet Facebook ezaya ya bandimba te ya yote Isidore ya tonga. Eko kanisate que ezalaki na limite.
Tango bino boko sala sorcellerie ezaki na limite te. Et ngape na kosana limite te parce que ba preuve ezali na banda ko sala ba vidéo plus de 5000 vidéos na sorcellerie na bino bino yiko bloquer 5000 vidéos à Clarissa Kwala. Le kola bino o bloquer ango et maintenant bozwami na kata filer nanga. Donc ezali na edim kai moto ya banda ki kozala nani onga nazali pasteur a beti poto a komina ni ko sala ba plagiat. Parce que bozali na vision te. Bozali ba modalité pour la société. Yo edim kai ozali modalité pour la société. Yo BKMB Sabila ozali modalité pour la société. Yo Isidore Ayatongo ozali modalité pour la société. Roland Levin Nito yibaka ba passeport abato asilipa bato ozali modalité pour la société. Yo Alek Kipo bino ozali ba modalité. Malalu bino ozali ba modalité pour la société. André Rodriguez Luemba alias Tété de Bigos bino bozali ba modalité pour la société. Laurent Louise alias Facebook amakila mabe bino bozali ba modalité pour la société. Eli Mouswampa bino bozali ba modalité pour la société. Parce que bozali batalo kuta, bozali ba manipulateur et déjà nani bozali kaka na Facebook bo bandit déjà na ba victime. Et puis bino bolingi ko loba na kati ya Facebook que bino bozali modèle, bino bozali modèle te parce que gars déjà nazali victime oya bino. Oui, nazali victime oyo ya Roland Levin et tout, Bernard Pongi alias Sommeil moto oyo a bloqué ke bateau. Donc bino ba cyber vampire toxique, na bengango toxique parce que soki bo belelité bango ba ko continuer toujours venez na bango o ba koko na bango batika yako kabolango parce que na wuti ko loba que Fai Monama mojibi mususu azali modèle ya société te. Jean-Hervé Bantimba alias Vieux Bougie de Saf azali modèle ya société te. Bazali ba modèle ya société te. Donc bango ba ko manipuler bato te. Bango bazali ba vampire oyo énergie na bango ezali a ko nuire bato. Bango bazali ba vampire. Énergie na bango ezali a ko nuire bato parce que énergie ngo wuta déjà na ba koko na bango, barrière koko na bango bazalaka ba vampire. Et bango maintenant bazala na énergie wana, il faut nani ko yeba nani ko mais énergie ngo ezali nini? Énergie ngo ezali oyo ele parrain ya Fai Monama. Parce que ba victime déjà bazali. Et les parrains ya Fai Monama, ba vampire toxique onga na cité koyo. Bango ba les parrains Fai Monama. Parrain ya Fai Monama. Ba wuti ko lia li sous combattant awaboye na mois de juillet. Donc, ba cyber vampire, ba si ba sali déjà ba dégâts ebele. Ba si ba sali déjà ba dégâts ebele. Et bango ba rozo sala ba dégâts pour nini parce que bato bazo tika bango nzela, bango ba sala ba dégâts. Bato bazo kosela bino makambo, bino botiki bango baloba. Bato bazo sala lokuta, bino botiki bango baloba. Botikeli bango le temps. Et ceux qui bino bozo tikela bango le temps, bango bako sala toujours bako sala bako nuire na bato. Bako bebisa makambo ya bato. Parce que botikela ki bango le temps. Na ba cyber vampire, c'est-à-dire ba vampire o basi ba koti na kati ya ba Facebook. Bino botikeli bango trop le temps. Bon le but que non, biso to koloba na bango te. Bango non, bango ba leki na COVID-19 na ko nuire bato, na ko bebisa bato. Ezali makambo oyo ba cyber vampire, ezali que bato mingi ba lobela ba yebi yango te. Ba yebi te que même cyber vampire ezali nini? Cyber vampire ezali moto oyo azali na capacité soki yo lali ayi ko sala mabe. Et bato ba koyeba te puisque yazo yaka nde na butu pona ko sala mabe.
Et awa sikoyo tongwati bango tongwati bango tongwati bango. Nga nazali kaka moto oyo azali victime ya ba cyber vampire te. Non. Régis Mvumina ye Roland Levin Nitou azo bimele motakala. Alain Kipo azo bimele motakala. Eric Bandou, Eric Bienvenu Bandou. Bazo bimela ye motakala. Na Roland Levin Nitou. Na Alain Kipo. Donc makambo biso tozo loba o ezali te que ezali ka Clarisse Akwala moto azali victime. Non. Non. Ezali ka Clarisse Akwala moto azali victime te. Ezali na Régis Mvumina, ezali na Eric Bandou. Oyo bazali ba victime ya ba cyber vampire. Ya Roland Levin Nitou angwana totanga kabino bango na ba kombo. Maintenant BKMB Bilal ye wana pe azali na kati kuna ye pe vampire monene bango wana moto bakanga na kati ya diaspora bazana ba mpuku na bango ba wuti ko sala rituel na mois d'août na kangi bango na photo ya Clarisse Akwala bake ko yiba photo ya Clarisse Akwala ba sali rituel bazo sala rituel ngo na kati ya Facebook. Donc tango nazoloba ezali ba fe ezali makambo ezali okomona ngo na miso. Et nani azali wana Roland Levin Nitou na kombo nini Kingo Nitou. Donc azana ba Facebook ebele Roland Levin Nitou. Azana ba Facebook ebele. Mais bino bozo mona que connectez-vous, connectez-vous. Biso to zali ba les indigné 242 ezalo kuta. Na ba les indigné 242 nyonso tout o ba kota na kati les indigné 242. Bino boko tuna les indigné 242. Oyo bazalaka wana o bino bomona ka isusu te boke na kotuna bango que mais pona nini bino bozali isusu na kati les indigné 242 te. Est-ce que makambo oyo Clarisse Akwala lobaka eza bosolo to bosolo te? Il faut vérifier makambo Clarisse Akwala zoloba parce que bino okoko mona te que moi si moko avanda ndako na ye azolo makambo bino bokanisa que yazo kosa nazo na kokosa pona nazwa nini na kokosela moto makambo oyo ngana ni na mona yete pona nazwa nini. Roland Levin Nitou azo benga ngana Skype abengi ngana Skype na Facebook. Mais lelo soko tuniye me yo yebi Clarisse Akwala te yebi Clarisse Akwala te alobi tenga na yebi Clarisse Akwala te omoni bondoki ezali eloko wana bondoki akosala sorcellerie mais yazo yeba te ya sala sorcellerie c'est-à-dire ya bengi Clarisse Akwala na Messenger na Facebook mais ya bosani déjà que ya benga Clarisse Akwala. Akumo wonga na miso abatoko ngana yebi Clarisse Akwala te na yebi mwasi ote yo yebi Clarisse Akwala te alors que yo so benga Clarisse Akwala na 2017 na avril 2017 yo benga Clarisse Akwala mais comme azana kati ya bondoki akoloba nini te ngana yebi na Clarisse Akwala te bondoki yango wana. Roland Levin Nitou azana kati ya bondoki azali na kati ya azana na kati ya sorcellerie bondoki sorcellerie et soki bino bomoni Congo ezali akokangama parce que ezali pona nini pona sorcellerie et sorcellerie yango ewuti kala moto moko te ewuti na ba etni nyonso tu na ba région nyonso tu ezaka bondoki na kati ya Congo ango nanga na talisaka bino que botala Roland Levin Nitou akangama nzakala akanga bakanga kuna batalopul bakanga ngomba tsetse mabaya kubola bakanga Isidore Ayatonga moto la cuvette bakanga na kati la cuvette kuna kokanga elingi koloba que bino boko prospérité c'est-à-dire idée ya ba vampire ezali bato yo que bino il faut pas bo évoluer te bozalaka na se bozalaka na sima ni yango kokanga moto elingi koloba que ba bloquer yo pona yo tika ko évoluer et ezali ya kokanga na kati ya Congo et bato bazo sala ngo bino boko mona bango ba antenne na bango ni ba Isidore Ayatonga ba tata ya Isidore Ayatonga ako kata bato misapi na kati ya la cuvette tozo lobela bino makambo eleka na kati ya Congo. Tata ya Isidore Ayatonga ako kata bato misapi na kati ya la cuvette
noko ya Roland Levin tout ako sala na Sassou Nguesso 8%. Donc ye Roland Levin tout a yebi Sassou Nguesso 8% très bien. Bango baza ba déporté au ba wuta en Afrique de l'Ouest. Ezali te que bango bazali bateau yo boye ndenge ya lobaka wana que ngai biso tozaba lokuta. Alobana soki bino ngo kanga ye Roland Levin tout azo lobaka lokuta na lokuta. Bango bazaba esclave, bazaba déporté. Roland Levin tout. Donc à ça wana manipulation, à manipuler que bampuku na ye. Donc BKMB azali esclave ya Roland Levin tout. Bazali bampuku na bango bazo lia. Soki bino omoni ba ninja, ba ntilulu, ba cobra, ba bévillier, ba mamba de guerre, bato ba sala ba guerre nyoso wana. Bazali ba complice na Sassou Nguesso 8%. Ba sisi ko sala ba guerre, ba sisi ko boma bato, ba ye na poto, ba tini bango na poto pona ba ya ko bloquer bato ya poto. Maintenant bo tuna bango ko bino yaka na poto ndenge ni. Mais pona ko bloquer bato bazalaki na kati ba diaspora. Parce que soki okimi mboko ezala ba guerre, yo ye okena ba mboka mususu. Ezali pona oluka évolution na yo no. Est-ce que ezali pona yo attaquer bato yo kokuta na kati ya mboka wana? Parce que bango ba wuti na Congo. Mais botala eloko bango bazo sala. Bato basi ba boma bato wana. Ba ye na kati ba diaspora ba kumo sala sikoyo ki cyber vampire na bango, ba kumo sala sikoyo ki sorcellerie na bango, mais parce que bazana kati ya mission. Maintenant ba kumo kosa bato que biso to kenda ko longola Sassou, biso to bino so mona moto a ko kenda ko longola Sassou a ganga. Yo so mona moto a kenda ko sala coup d'état zo ganga que ngana ko sala bo. Non. Mais bango bazo sala ngo. C'est ezali pona na tête sabino ko ba ninja, ba ntilulu, ba bévillier, ba kokoy, ba cobra, ba mamba de guerre, ba requin, bango wana nyoso tout ezali complice na Sassou Nguesso 8%. Ba yana kati ba diaspora pona ko nyata bato, pona ko bino bo évoluer te. Et yango ba bimi na polele ba bimi na poisa. Bango bakoki kozala intégré na bamboko bango bazali te. Bernard Pongi akoki kozala intégré na mboko ya azali te. Olga Musutu akoki kozala intégré kuna te parce que bango bazali na kati ya sorcellerie. Soki bino bozala na kati ya sorcellerie, boye na kati ya mboka bato wana bazali organiser bakomona directement ko bino bozaba sorcier. Angwana bango bakoka okenda ko s'intégrer te. Boloba la Roland Levin tout pona nini yo s'intégrer te, mais parce que azala na kati ya sorcellerie. Bernard Pongi la même chose et Jim Kayi la même chose. Isidora ya Tonga bazaba ntoki. Malalu Gertrude bazaba ntoki. Tete de Bigos bantoki. Bakoki ko s'intégrer te. E bandoki yango bazali ebele na kati ya Facebook bazo tambola batia ba commentaire soko tuni bango ko web ba vidéo na bino bazala ba vidéo te. Bango mosala bango ezali koyaka na kati ya Facebook koyaka ko casser bato yo ba ko linga ko avancer. Angwana tozo lokotaka bango moko donc groupe obiba ya ba cyber vampire déjà bazana kati ya. Wilfried Onyami azali moto ya ko manipuler combattant oya wuti okufa na mois de juillet. Et combattant wana muta posola ki drapeau. Et drapeau wana suki wapi na kati ya ba cimetière. Donc ezali message mobimba oyo drapeau wana ba pasola kiango et drapeau wana eko suka na kati ya ba cimetière. Bango mongo mutu akosi yango na kati ya ba cimetière. Donc eza message mobimba. Donc bandoki o ba bengi Roland Levin tout, o mona ka Roland Levin tout atiaka drapeau wana na nzoto na ye. Parce que Joulou ayebisa bango que wana nde pouvoir na bino. Drapeau wana vert jaune rouge ba cimetière wana. Wana ndiye pouvoir na bino. Wana ndenge nini Joulou akanga pointe noire. Joulou akanga pointe noire. Donc akanga Congo mobimba, akanga pointe noire, akanga Brazzaville. Kaka na nzela drapeau wana. Maintenant drapeau wana basi ba pasole yango déjà. Et drapeau wana eza déjà na kati ya cimetière.
Donc il faut qu'on comprenne nani que mais ba symbole ezalaka nini, drapeau ezalaka nini, drapeau ya Congo vert jaune rouge wana elingi koloba nini. Angwana Jean-Luc Kamani, pasteur o ya Congo ya RDC alobaki que ya moni ndenge ni balaxie. Donc ba pouvoir o ya ba éléphant wana esesili. Ba pouvoir ya vert jaune rouge wana esesili. Balaxie déjà. Angwana yebisaki bato. Angwana malem bato bakuma mona que et de Bernard Pongi nde azalaka vrai ndoki, azali vrai kadampe ba vrai ndoki Bernard Pongi. Bamiyibi na kati ya Facebook mosala bango kokena na ba page ya bato pona ko yiba ba photo pona ko saba rituel nango. Bernard Pongi moyibi mwasi o babengi André Rodriguez Luemba grand moyibi ya ba photo na kati ya Facebook pona ko saba rituel sirène monene ye wana André Rodriguez Luemba etango ba ngwati ye na kombo wana changer Facebook akotia Tété de Bigos to ngwati ye lisusu komona ko changer lisusu akolongola kombo ya Tété de Bigos wana pona ko kena ko tia kombo mususu mais to ngwata ka bango kaka ba ndoki ba BKMB bila mosala bango sala ba papier munyato ba yaka na poto pona ko sala ba papier munyato esiko basuki ndenge basali wana basala ko suka parce que basala ko kangama dans likundu na bango ebimi na polele na poisa mafia na bango o basala ka misala mabe Roland Levin tout les indignés 242 basala misala mabe basala kata misala mabe. Donc yo Alain Kipo ndenge ozali wana ozali esclave des esclaves au wuta na sud du Soudan. Donc mafia na bino o boko sala na Olga Musutu et Betty Poto et zongeli bino. Donc misala na bino mabe accuse asa loba déjà na Braza Paris Info. Ale bon mona Roland ni tout wana za moto na biso noko na ya ko sala pa na biso to yebani na ye. Et bon kena na Braza Paris Info bon kena kotala vidéo oyo voici le président élu de la diaspora. Wana ye Roland Levin tout azo swana na ba Baudry na ba Malalu na ba parrain pona ko wela titre ya président de la diaspora. Bino boyebite bino boyebi angote mais zali wana film ango zali wana na Braza Paris Info. Maintenant botu na siko pona nini Aristide Mobebisi na ye Roland Levin tout ba komo kamatana. Mais parce que ba cop baby et tant ba cop baby ba komo kamatana. Ba komo ki na tribunal. Maintenant botu na Roland Levin tout que mais yo Roland Levin tout tango Aristide Mobebisi a salé la vidéo à le baki que yo Joambon et pas Sylvestre Sociala que yo zalaki yo moko ki na ko Joambon ko ne pas Sylvestre Sociala mo tapesa yo mbongo pona nini yo salaki vidéo salaki droit de réponse il y a 4 heures du temps mais boni vidéo yo salaki à 4 heures du temps et comment se retrouver 3 heures du temps to ngwati lisusu Roland Levin dit tout aux alliés à Kongbatama. Au salaka vidéo, on est salaka plus de 4 heures du temps au salaka vidéo. Maintenant, dans la siko vidéo, on est à 3 heures du temps. Pour nanine. Parce que la 4 vidéo, on a yo sitaka kombo ya apanga. Mais biso yo kaka déjà makambo yo so lobaka sur apanga. Omoni yo manipulateur, yo Roland Levin et tout. Au Toki, le 4 janvier 2021. Au Toki. Ozo Toka. Bon, que na la vidéo na ye, le 4 janvier 2021. Ndenga zo Toka. Parce que dessus on bâti Roland Levin et tout. Mokondi abandoki. Moto abuka kabato bakingo. Moto yo azana mampuku na ye. Ako lia mampuku na ye na kati ya diaspora. Bo yoka ki ndenga Aristide Mobebisi alobaki. Alobi yake na kotala ba marabu wana basenga ke bato. Roland Levin tout ba marabu basenga ke bato. Donc yo Roland Levin tout tozo yebso bien clair parce que ngam dona tout moliote ezali yo moto lobi na mwana mwasi wana afinga Clarisse Kolanga na yebiete mwasi na bino alikundu wana wa azana basuki rouge wana zaka na Los Angeles azana papier monyato to vérifier atikala ko sala na Nicolas Enyote azo kosa mokili mobimba ko ya sala na Nicolas Enyo lokuta. Donc entourage na yo ezaka bato lokuta. Isidore Aya Tonga ezali entourage na yo entourage Isidore Aya Tonga
moto ya koko kanga ba vidéo ya Clarisse Akwala 5000 vidéo ya Clarisse Akwala et Isidore Aya Tonga ezali moto ya lobaki ko bokenda ko kata bamboshi nyonso wa mutu donc wana entourage na yo ezaka bato makila bata misala mabe tozo démontrer bino entourage ya Roland Levin tout oyo azali na ba Facebook ezeli ba compte belé à Facebook yo Roland Levin tout omoni ndongo suki ozana kati ya barbarie ozana lokuta yo wuta na Afrique de l'Ouest yo Roland Levin tout wuta na Afrique de l'Ouest okanga mabota ya mama na yo angono ozalaka yo moko parce que oza déjà là likundu lokola comment on est Bernard Pongi alias Sommeil ale famille na ye tout na likundu ale famille na likundu tout asali 11 mois lekola kati libuma mama na ye bondoki moyibi epai bondoki epai donc nako répéter que toujours nako répéter que makambo toujours pour la bato siko ba la sensibiliser ba yeba que nde makambo le kana kati ya Facebook oui makambo le kana kati Facebook na kati ya bondoki makasi e bandoki yango bango yo Clarisse Akwala loba toujours makambo bondoki parce que Congo soki etambolaka te parce que ezana bondoki Congo etambolaka te parce que ezana na bato ya mitema malamu soki Congo ezana bato bazana mitema malamu po ni Congo fonctionnaka te mais Congo fonctionnaka te parce que mitema mabe eleki trop na kati ya Congo donc bino okoya loba te que non ya lobaka makambo bondoki mais bino olingi to loba nini soki bato tu bazalaki na mitema malamu kasi Congo ezo fonctionner Congo soki ezala maite ezala courant te mais bondoki yango wana te kimotema mabe donc kimotema mabe yango ezalika moto moko te ba Roland Levin tout ba Idi Minkayi na kati Louise Laurent ba Sireno ba bengi Olga Misutu ba kutu bazana kati donc bino bolingi ba lobelango te pona bino bo passer o les mains lokuta na bino e basi ba ngwati bino ndenge bino ozali wana et tozo yebisa bino wo wutaki ko lia combattant na mois de juillet parce que ya pasola ki pouvoir na bino et pouvoir na bino ndenge ezali wana vert jaune rouge ya drapeau ezali ko pasuka ezali combattant wana mota pasola ki yango na juillet 2017 bokenda ko tala ba vidéo na yebo omona ndenge ni na pasola ki fétiche na bino Roland Levin to suki oko lobana na combattant wana te oko lobana pe na parenté donc oya ko kosaka bato te donc ndenge bozali wana bozali dévoiler et botala moto moyibi mususu Idi Minkayi ayi 1 2 que nga na ko fongola ba vidéo na yo nga le bilo kuta yo sala na YouTube te yo escroc donc Isidore Aya Tonga Idi Minkayi bosuki mokili mobimba ko yeba sorcellerie na bino eko yeba ki vampirisme na bino eko yeba ki manipulation na bino eko yeba ngo donc bino bato ya Congo mfwa Congo mavula bokanisaka te que sorcellerie ezali kaka kuna na Congo te ese ekoti déjà kati ya Facebook na bato babengi Bernard Pongi Olga Musutu Joe Curtis ba Gervais Birangi ba bloka Freddy Maungu et Roland Levin tout a bloka Madede bomoni siko Titanic ekomi ko dindana Titanic ya France ego dinda pona nini Roland Levin tout ye wana ndoki na ndoki e ayiko sala que ye Olga Musutu wana ko finga Clarisse Akwala na ayiko ngwata bangunga lubika na yebiote et pas na bangwata miangwana ba ndoki Roland Levin tout suki na bondoki na yo Isidore Aya Tonga bo suki toko belela ka mikolo nyonso tout ba kombo na bino toko belela ka ba kombo na bino toujours ndenge bozali wana et boyebaka que yulu motakanga mboka mobimba bakisi banda déjà na yulu motalakisaka nzela ya kokanga Congo mobimba yulu motalakisa nzela après ba président nyonso wana tout bazoyaka na sima pe bazosalaka bakisi donc Congo etonani ka bakisi na bakisi etonani ka na lokuta etonani ka na mojibi etonani ka na corruption etonani ka na manipulation ndenge ezali wana donc bakokosa bato te Roland Levin tout na sima na yo ezali na yulu
Julu oya kanga Congo azali ba photo ezali wana sima na yo. Maintenant loba que Emile Biayenda Santos Subitos loba bongo yo ozali modèle pour na Congo te, yo ozali modèle pour na Congo te, tozo yebsa yo Roland Levini tout Isidore Aya Tonga bino bozaba modèle te, bino ndi bozaba sorcier, bino ndi bosala ka incitation à la haine, bozali ba haineux, bosala ka incitation à la haine. À l'époque na kotuna Tom Melvin makambo nini ya kutanaki nango ntango akendaki epai ya Bernard Renard Pongi, parce que ba victime bazali ba témoignage ezali, donc ezali te bazo kosela moto likambo. Tom Melvin ezali botuna Tom Melvin ezali te bazo kosela moto makambo, ezali réalité. Nazali victime ya batantumi o babengi ba Stella Lutaya o babengi ba Jean Hervé Bantimba ba Pakasa bandoki ya Congo bakanga Congo. Bino okosa batu te. Botuna nani Roland Levini tu tata ya Julu komo na enani. Ezali bindi to André Matsua. Moko ayi alobi ko tata ya Yulu ezali André Matsua. Mususu abimi ko tata ya Yulu ezali bindi. Maintenant bon tourna ce que Roland Levini tout. Tata ya Yulu ya Philbert Yulu asalaki nani? André Matsua asalaki franc-maçon, Yulu asalaki franc-maçon, ba président nyonso tout ba lekani wana bazaba franc-maçon. Maintenant mboka c'est bonga. Est-ce que Congo c'est bonga? Ba koti na kati ya franc-maçon. Ba sali ba fétiche bazo kosa bato bazo manipuler bato. Maintenant bino bo yeli susu bo bomi bato si bo susu makile sili ba lu folankandi Jacques. Ba Abraham zolanzami na mampangi aku wana nyoso bandoki ba templier ba franc-maçon ba templier. Ba okosa bato te. Siko bo likita na bino bimina mpolele bimina mpoasa. Ye mokili mobimbezo yoka makambo tozoloba. Facebook eza ya bino te. Facebook eza bantilulu te, ya ba ninja te, ya ba cobra te, ya Wilfried Onyami te, ya Opango te. Donc toko lobaka toujours pana ko expliquer na bato. Toko lobaka toujours. Donc nga nazali victime on a banda ko sala ba vidéo nanga na tikala ko yeba bango te, bango ba yiko découvrir nga ale ba yesi ko lokola ba njoyi